mission église eza kotondisa bato na église te. Mission église eza koluka kolongola bato na ngambo ya satana pe bakota na bokonzi ya nzambe. Donc mission église na biso, vision na biso eza yangwana. Ba seria batata na biso ba koko na biso, je peux dire kokololo aidi na bala na ndenga tambola ki na nzambe pona bimi na ligne wana. C'est-à-dire na biso ndenge tozo continuer musala oko remarquer différence eza tellement ya makasi, même si l'on a batata na biso mususu dont je ne peux jamais citer les noms, vous remarquerez que non musala ces derniers temps ezotambola vraiment trop lent. Mais musala nzambo azotambola aza bien formé lingo lingate ba trace etikala na sena mo soki ba trace etikalité ba ko découvrir ngandenge nini kena saki musala malam. Bosolo na maloba, Bosolo na maloba. Salut à tous, je suis animé d'une grande joie pour vous présenter cette émission Bosolo na maloba. Je vous ai toujours dit, quand vous suivez une émission, le plus important est d'avoir bénéficié quelque chose de bon. J'en profite de l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui célèbrent leur premier jour dans ce monde. Pourquoi pas de dire joyeux anniversaire à toi, Madame Juela Docta Sibango. Pourquoi pas de dire joyeux anniversaire à vous, le cordon papi, le cordon de cette émission, papi Kalalaka, joyeux anniversaire à vous. Et je serai obligé de dire un joyeux anniversaire à vous, le frère José Nzita. Les 50 ans d'âge, je n'ai pas donné à tout le monde. Vraiment, le 27 de ce mois, nous serons là, toute l'équipe de Bosolo, nous serons là. Et pourquoi pas de dire heureux mariage à ceux-là qui célèbrent leur plus beau jour d'amour. Que les Très-Hauts vous accompagnent dans votre vie. Et courage à ceux-là qui ont perdu leur père, chéri, cousin, cousine. Soyez forts, ne vous rabaissez pas. Que les Très-Hauts soient avec vous. Sur ce plateau, nous avons reçu un homme de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, moi, les journalistes Ndekobola et vous, les fidèles, nous serons bénis. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible dit, la maison qui reçoit le serviteur de Dieu reçoit la bénédiction. Nous aussi, nous recevons un homme de Dieu. Directement, nous recevons la bénédiction. Il est avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler de la mission d'une église, corps de Christ, et le parcours du pasteur. Bonjour. Bonjour mon frère, merci. Moi, Bola, je vous connais mieux, mais pour cela, est-ce que Kokiko s'est présenté comme Yonan et puis aux Anan? Kombo nangai, pasteur Jacques Velo. Donc, naza pasteur Nakambaka église Songolo Pakala. Ok, est-ce que Kokiko peut s'abisso comme église Nabino? Oui, comme église Nabiso est une assemblée chrétienne d'évangélisation mondiale, donc tout court ASEM. Ok. Confinement, déconfinement. Pourquoi pendant la période où il est? Oui, nakoloba confinement et ya qui pona juste et interpeller bisoba nanzambe. Peut-être raison na batu mususu bamona kiango oui confinement ye mutuna mutu apesi ndimbola ya confinement na ndenge na ye pona biso nakoloba ezaki interpellation moko kotalisa biso ke non basine o Yesu Masia ebisaki biso na kati na Biblia totanga kango et tomona ki yango na sena moi et ya ki juste peut ramener conscience ya mutu nyonso o ya bandaki kotambola malamu te azonga na position normale pona nga ezape moko ya retraite esungaki biso to développer lisusu intimité ya biso na Nzambe et après avoir vivre na moment wana mutuna mutu oyo ayebi Nzambe asalelaka Nzambo ya bosolo Nzambo ya vérité en tout cas salaki abandon à ce qui concerne la vie à péché et puis vie de prière izongaki état spirituel ya batu et mataki et ko déconfiner biso c'est-à-dire tokotaki sous un nouveau départ c'est-à-dire vie à kala ancienne vie et longwaki et koyaki parce que batu le premier amour au bazaki na nango na kati ya makambo Nzambe cela n'existait pas mais so tangi na Apocalypse 2 kuna bazo ebisa biso kanisa esika nini okoyaki pe bongwama c'est-à-dire bamisala malamu bato bazaki nango lisusu te et après
confinement, on va déconfiner, na banza tout le monde, à zongeli à lire ya malamu nanzambe. Voilà ce que je pourrais vous dire. Très bien. Je vous rappelle qu'il s'appelle le pasteur Jacques. Il est là avec nous. Pasteur, aujourd'hui, comme pasteur, est-ce que vous avez un peu la histoire de parcours? Comment était cette appellation de Dieu et Panabino? Merci pour la question. Na pambolina nzambe pour na motuna. Deux fois, ezalaki facilité. Mais nzambe na plan na ye selon prédestination na ye. Déjà bongisa keno e bana ko salema bongo. Na banza na romekampe kolobelango mwa mukie. Poto soit temps mingite nazaki mwana na kati na ndaku lokola bana nyonso et nzamba yaki ko salanga ngolu. Un certain jour je passais et la direction na biso parce que naza mwana na fandi mingi na veni sanzu et église o na bongoli motema o na yambi yesu lokola mokonzi pe mobiki ezaki na kingunzi na makala. Donc na bandaki koleka papa moko bandaki kote ya maloba nzambe asakolaki. C'est la première fois na yoka mutu asakoli ponanga keno ezana ndeko mobali moko azoleka na balabala bobengela ngai abengaki asakolaki esengelaki asakola na suka nango eko préciser que non je serai pasteur. Alors il ekaki et kaka na kosakola wana na komaki pe koya église wana et malembe voulu par Dieu. Nzambe kosala grâce na komi moko ya chargé spirituel na kati église na komi moko pe ya mokambi ya intercession malembe ba charge zo ya na kati église na bandaki ko exercer yango, c'est-à-dire offrir à moulin na komi pe sa corps âme pe esprit, surtout que nanu na kobanga nzambe potangu na kotaki na yeno makambo nzambe mwana muki à l'âge de 13 ans nde na komaki kosalela nzambe exercer ba fonction na église na sima ko exercer ba fonction nde papa nanga molimo mona ki keno na koki tang ba pesinga ecclesia na kamba amoni oui ça va nde ba ki kozwa décision et pas na nzambe ko tia maloba kati na ye ko consacrer nga na koma moko ya pasteur. Voilà, aujourd'hui je le suis, donc naza fier na musalo nazo salela on nzamba benganga. Très bien. Est-ce que koki koisa biso kombo ya père spirituel na yo? Oh, pourquoi pas, je suis fier ya rotanga kombo ana papa nanga molimo kombo ne le prophète Michel Likofata. Il est toujours vivant. Il est toujours bel et bien vivant. Pasteur, est-ce que koki koisa biso secret ministériel na yo? Merci. Nakoloba secret na kati ya ministère tina zo tambola na senamoy ya motu ezana no koluka nzambe surtout ko banga na mobimba nango. Ona kwe koloba to kori yangwana. Merci vraiment na ozali koloba na biso. Pasteur, aujourd'hui to comme na l'église mususu, l'église est commis et belé. Est-ce que koki kopé sa biso différence ya ba église de 80 90 avec les hommes de Dieu tels que Edine Abala et celle d'aujourd'hui, kopé sa biso différence? Est-ce que il y a des avancées ou to kitimuki? Merci pour la question. Vraiment pour nanga je suis sincère ya oloba que église ya lelo na église ya ba 80 na ba 90 c'est tout à fait différente parce que comme on a kala miracle ezaki ya ko forcete full ezaki ya olukate, c'est-à-dire ko bondela pona batuna ba cas délivrance ou guérison ezaki pe ya ko forcete juste au tie mutuloboko na facilité mutabiki miracle. Engana roloba keno na lelo oyo makambu eza ya kobongwa na makasi. Sadi makambu ya mabe ekoti lelo ki auparavant. Ba seria batata na biso ba koko na biso je peux dire kokololo aidi na bala na ndenga tambola ki na nzambe pona bimi na ligne wana. C'est-à-dire na biso ndenge tozo continuer musala oko remarquer différence eza tellement ya makasi. Même si l'on a batata na biso mususu dont je ne peux jamais citer les noms, vous remarquerez que non musala ces derniers temps ezotambola vraiment trop lent. C'est-à-dire le lenge ya kala vraiment j'apprécie. Kena lo lenge ya lelo. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, vous avez suivi vraiment le parcours des pasteurs Ndengen Nzambe Abengaki. Je vous ai toujours dit être un vrai serviteur d'aider, ce n'est pas dire avoir de belles voitures,
avoir plusieurs voitures, avoir des grandes maisons, non. Mais plutôt faire la volonté de la parole de Dieu. Ce qui est mieux, c'est ça. Bah, pasteur Belé, comme cette église comme un moyen, il y a qu'à bénéficier, il y a qu'à jambon. Or, ce n'est pas ça. L'église, c'est un lieu où ils ont permettre Moutou aya kozongi sa relation avec Nzambe. Pasteur, nous avons une question encore. Lelo, d'autres pasteurs, bandimi, ministère, il y a femme, c'est-à-dire une femme peut se tenir debout devant les gens à prêcher. Mais d'autres pasteurs, bazali kondimate, bazali koboya. Vous étant pasteur Jacques Velo, Nzamba Benga, vous êtes de quel côté? En tout cas, naza na point oyo lobi wana ya ko accepter moi na moi sateya et ko gêner nga neloko morote. Et que je donne, c'est-à-dire moi na moi c'est pas côté anae. Pourquoi pas? C'est-à-dire que ko propager évangile. Totanga Bible. Eza na moi Simon ko payo kaka lisoloti. Batu bazalate, ba discutaka le deux personnes. Lui qui est notre maître Jésus-Christ de Nazareth tozo salila. C'est-à-dire, à discuter na moi Simon kona simako betali solo. Cette femme-là, mutu akenda ko panza sango, ezana mutu mo aza quelque part. Donc elle avait évangélisé pour Dieu. Pourquoi pas moi na moi sateya? Surtout que mukoloye soit c'est quoi? Oh biso tozo salela lelo. Non monaye. C'était pas mibali ezalaki basi. Et pourquoi pas kotika bango bateya? So tangi Bible quelque part, le ministère n'a pas de sexe. Faut pas tout lukato compliquer des choses. Totika bango basala musala bazana pa na bango bazo sala. Nzamba zo mona ngweza lisumute mona mwasi kotele maliboso bato côté ya maloba nzambe. Et d'autres disent, apôtre Paul dit, une femme ne peut pas se tenir debout. Apôtre Paul, c'est un apôtre Nzambe Abengaki. Et le pasteur Jacques, c'est que non, moi si elle peut se tenir debout côté à bateau. Vous ne voyez pas que c'est comme si un contradictoire? Non, non, contradictoire exact. Moi, je pourrais dire ceci. Oui, bien, même si atamuto abandi ministère, à kotonda mbala morote. C'est-à-dire, zana tamoro oyo ko sentir que non, malgré zoteya, bon, moi, na topé bo jeunesse zanam. Et zana tamoro soka koli, il pourra aussi rectifier des paroles. Totanga Bible, toye kola marambo nzambe. Et ça la bilo musu oui. Apôtre Paul a commis la Bible. Moussous toko sale la moussou toko sale te parce que tout est permis mais tout n'est pas utile. Et l'oro batubabo sanara yangwana. Ça dit tito zo tanga Bible problème ezate. Nyonso eza ko sale la te. Eza na ta moussou wa lobaki. Azaki na nwelenge, eza pe na ta wa komaki mukolo. Eza na bilo moussou esengeli ko bongisa ngo na ministère malembe. Parce que so tangi Bible yemo mukolo masolo nzambe na biso. Oya ye na nzela Yesu Kristo na sena moi bisika ni na paraphrasa que moi na moi ça côté ya parole te. Très bien. Nous avons une question outi depuis Ngaba et pas maman na biso bijungoi. Alors qui so beaucoup na pasteur Jacques. Bon mais qui un peu poser question pasteur, on a fait un constat ba église à lelo to ba pasteur bazo comme église à lelo ba komi kotika bana na ba komba successeur ya ba église. Est-ce que chez vous, il y a déjà le cas ou le contraire? Non, non, je ne pense pas parce que là où je suis né, comme étant pasteur, namoni angote nanu na bana ya papa na ngana nu na kondima otobenga la père spirituel. Sadi natikali komone loko wana te, ezape moko ya vision na ngate lobby. Kotike la mwana, c'est-à-dire cher eza tronte. Cher eza la vie ou la mort. Eza bisiko batu bazwaka bomo epe bazwaka kufa. Na koki ko sala nango ba aventure te. Eza na ba kamoko exceptionnel. Loba ke nzambe ye moko aloba. Et soki nzamba lobi te à quoi bon nazwa et tout melo natika ngwe pa na mwana nanga. Non non, je ne peux pas le faire. Voilà, comprenez cette émission Bosolo na Maloba. Je vous ai toujours dit, abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Nabiso Pelo Pro TV. Vous ne serez pas dessus de telles émissions. Je vous ai dit que non, ces jours, aujourd'hui même, tous allons bénir parce que nous avons reçu un homme de Dieu. Pasteur Tokomi Kokota na Mozindo Alikambo. Lelo, tout mon église, né le comme Kokambe église. Est-ce que au Kokobete la biso
mission vraiment église corps de Christ dans le monde de tes années. En tout cas, na koloba vérité, merci pour la question. Ko kamba église na koloba eza mission ya mutute. Ke non olamuki na tongo obandi église Yesu azali awa batu babandi koya. Mission église na sena moi eza ko conquérir ami ya batu. Pe komemango epa na Nzambe. Parce que quand on église, oui, tobo ite lelo tozo tonga église. Lelo zo mon église eza a bonne difforme, c'est-à-dire tonga mina bétage. Pasteur Fozala a bonne difforme, tout consort. Biloko wana nanute. Ya motu eza ko gagner ba âme, ko mema bangwe pa na Yesu po ba mona bokonza likolo. Mission église na sena mo eza yangwana. Très bien. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux? Le royaume des cieux, la Bible nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter ce royaume? Merci. Hériter le royaume, moi je dirais la première des choses, tant que nous yambi Yesu. Loko la mokonzi pe mobiki sinena noza loko liboso. We sengeli mutua sala. Ko yamba Yesu, Jésus-Christ de Nazareth comme étant son Seigneur et son Sauveur. Et commis pesa. Ce qui mutoye, c'est-à-dire la première des choses déjà dans le lobby. Et deuxième des choses, il faut ailler ko la ba principe moro ya Nzambe. Ce qui mutoye ko li ba principe moro ya Nzambe. Nde c'est alors à quoi na conquérir mboka ya tata mokolo na lobby. Très bien. Comprenez que c'est le pasteur Jacques Velo. Il est là avec nous. La sagesse divine est le bakatnaye. Quand apôtre Paul dit que ce n'est plus moi mais plutôt Christ qui vit en moi, comprenez ce qui se passe ici. Ce n'est pas le pasteur, mais le Saint-Esprit, le guide de Dieu est avec ses pasteurs. Porte aux paroles, oh yalelo, oh place navandi et sous recadrer ngai et sous rendre ngai un homme sage et sous que non, je dois marcher selon la crainte de Dieu. Pasteur, quelle est la vision de votre église? Merci. Zamba Zoualokomo pona question. Vision ya église o tozo kambalelo on Nzamba salibi songolo. Eza la première des choses qu'on dépeuple batu na ngambu ya satana pe ko peuple bango na bokonzi ya likolo. Parce que problème eza que notre zone na tolongola batu na ngambu ya diabulu. Pona kolongola bango na ngambu ya diabulu eza facilité, ça dit torote ya bango maloba Nzambe. Na sima kote ya bango maloba Nzambe nde tokotondi so royaume Nzambe. Tozo lingate mukolo wana musalo tozo sale le convain. Parce que oui, tokotondi sa batu na église. Mission église eza kotondisa batu na église te. Mission église eza koluka kolongola batu na ngambo ya satana pe bakota na bokonzi ya Nzambe. Donc mission église na biso, vision na biso eza yangwana. Eza nanu kosala batu te bakoma na bambongo te. Batu bakoma na ba matériel te babala non. Wana eza babiloko moko ba matabisi. Ya motuya eza nanu vision na biso to wana posa batu baye kola kobanga Nzambe. Pour lobby bakota na bokonzi ya Nzambe, voilà tout court. Très bien. Pasteur, excusez d'avoir cité ces noms ici. Ezana makamoko izole kanambo kanabiso période moko lekaki wa pasteur Mozimbi, Sœur Eliane, toki kuna Michel Bakenda, Michael Ambaya, Betty Moisnaye, vous êtes homme de Dieu na makambo baninga na mino basala Nzambe basali wana. Qu'est-ce que ilo nyokolo bana bango? Merci pour na motuna. Na ko sepela we bisayo na lolenge oyo na ekoli makambo ya Nzambe na lingaka te kolobela makambo ya basala Nzambe azala ene azala ona ebika naza lokola tata na kokite ko minimiser ye na kokite ko kitisa pe ye po aza moko ya musala Nzambe lokola nga mais ya motu ya lokola conseil na koloba tout homme de Dieu. Oya bengami na appel ya sole utse pa na Nzambe faut tia ba garder faut pena ba discipline so katie ba discipline pene na ye eza pasi pour di n'importe quoi ebimanati na kombo na ye et puis na kobakisa lisusu boye photo ebelo romoro na mokili oti tozo tambola mutu akoka zate meto lukaka tokima mabe et surtout soko yebi ko bengami na appel au salela Nzambe comme étant pasteur
ou parmi les 5 ministères aux dans le ministère moko faut balolenge ni na kotambola na nzambe pour lobi mutu na mutu même si des hommes de Dieu bako se rendre compte liboso nzambe o ngana koloba na basali ya nzambe mosala nzambe nyonso yekola kozala discipliné liboso ya nzambe soki kutu mutu na mokili azobanga patron wazomonana akambe plus forte raison tozanga kobanga moto azomonana takeli mokili mobimba pe toza ko exercer fonction na musala na ye olingo lingate lobi mutu na mutu azana part na ye mais na sena moi oyo tina tambolara j'aime pas vraiment na parcours na ngai ata koleka na émission koloba mabe to pe kotanga kombo ya pasteur moko na ndenga zotambola na nzambe na yo andimela nga na yebite. Donc voilà ce que je peux dire. Comprenez bien, c'est le pasteur Jacques, la sagesse divine qui est en lui. Ndezali ko permettre à mekempe koloba makambo oyo nzambati katina ye. Je vous ai toujours dit être un vrai serviteur de Ndezali kozala ba mitu ke belete, mais plutôt faire la volonté de la parole de Dieu. Qui dit bosolo na maloba. Qui dit bosolo, le pasteur. L'église n'est pas un lieu ou encore un moyen où permettre yo aux wakambongo. Non, l'église est à bongoté. Ok, pasteur à lobby, mission na bango ezate kaka kotondi sabatu na église. Non, mission na bango ezali ko gagner ba âme. Oh, puisque on a les contrées comme dans l'église. Boya ebele, boya totondi ça, ba mon visibilité. Non, 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 le pasteur, vraiment, le pasteur est un peu des apaisements. Pasteur Jacques. Aujourd'hui, vous êtes pasteur, il y a une église, vous avez un père spirituel. Est-ce que vous appelez les canissi ya kobimisa pe bana lokola yone ba bimisa yo? Oh, pourquoi pas? Eza moko ya vocation, c'est-à-dire na ko lo bakeno et pe samele mutu nyonso tout kobota. Mais mosala nzambe azotambola aza bien formé lingo lingate ba trace. Etikala na sena moi soki ba trace etikalité ba ko découvrir ngandenge nini kena saki musala malam. C'est-à-dire oui bana na lotomo c'est obligatoirement musala na kosala yangwana na robota bana lokola basali bo pe ba osali la nzambe na église bazali ainsi de suite ba cadre ba intercesseur ba protocole voilà on a rolo ba moi muki yangwana. Très bien. Vous avez suivi le pasteur Jacques, il est là pour nous recadrer toujours. Pasteur Jacques, nous sommes dans ce monde où nous sommes allés. Même l'église, toujours commettre des erreurs, des péchés. Et arriva déjà aujourd'hui, vraiment, on va dire, moi, quelle a été votre décision? Et toucher vraiment à ma bé. Quelle a été toujours votre décision? Merci pour la question. Nabanza tokoli na banda kuba papa ba kambi biso poto za la pe otoza lelo to banda ki komona na ba discipline o ba parents ba pesa biso papa nyonso na kati ndaku ata mwana sali mabeni ndenge nini soka lingi mwana nae hotel ibanda te ezaki nde discipline pe éducation c'est-à-dire na kati église to kambara ba to kambara ba niamate tang mutu ameki ko tenga mamwa muke a mérité sanction, pourquoi pas? On mérité, c'est-à-dire bafandi saye, et par après avoir ko fanda nda koyeba a papa fandi singa bwe na koyaki nde na simanango ba sanction wana ekolongwa après zongeli musala, c'est-à-dire on ne peut jamais tolérer des bêtises na kati tonga ya nzambe soki mosali moko abungi to ko fandi saye. Après quoi, à Kozonga Nanzela. Très bien. Pasteur Jacques, toujours pèse un micro, autant la caméra, ou me kempe ko pèse ba nzambe maloba oyo ba vandi esika ba ko vanda ba lobiete. Après avoir écouté la parole ya pasteur Jacques, je suis recadré. Fanatika manzela msusa mabe, fana zo décision ya Hollanda Yesu Christo. Le micro est là, ta la caméra. Merci libota na nzambe nyonso bozolandanga ezala oyo na kambara na église wapi bozali ezala oyo boyebinga na libanda mboka pe na yo yebinga te me libakwa malamu epesameli yo olandanga mwa mukesi kozali na koloba nanu nzambe ya lola oyo alingaka totambola na bosembo apambola yo nalingi naloba mwa mukie oyebi peuple de Dieu lelo bozolandanga
Peut-être ezali bakumo kwa malamu na biso vérité. Souviens-toi donc d'où tu étais tombé et répands-toi. Tala vino malam. Nayo muto sale la kanzambe. Ezala musala nzambe. Ezala mwana nzambe cadre songo na église. Apocalypse chapitre 2. Eza verso na lingaka mingi. Po na biso bana nzambe. Bible zoloba bien nzamba ayebaki kotambola na yo, ayebaki misala na yo, ayebaki bolingo bandaki kozalango na kati ya musala na ye. Metala lelo oyo oko remarquer bolingo ya bato kati na mitema ya bato ezali lisusu te. Bolingo ya musala ya nzambe ezali lisusu te. Bolingo ya pona nzambe emoko ezali lisusu te. Lelo batu ba se donner bakomi komi pesa na matériel, bakomi komi pesa gagner mbongo, bakomi komi pesa somba mutuka, akomi komi pesa anazala bien na vie. Mais bien aimé cause la vie. Oui, bien assez na moi, ezanango mabete, ko bonga ezanango mabete, ko pambola mape, ezanango mabete, mais Bible bisinga quelque part. Cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice, et tout ce qui reste nous seront donnés par-dessus. Lelo oyo na place yo lukanzambe, okoma ko préférer matériel, na place au salelanzam, okoma ko préférer musala, okoma ko préférer na zwaliba la bien. Nzoko zobo sana. Bible zoloba que sert-il à un homme de gagner tout ce qui se trouve dans ce monde et qu'il perd son âme? Problème na yo ezali yaya mbongo muteko koti solo la te, mi solo te muteko garanti lola na yo, mi tuka yango ndete na mona jamais muto ya tongi ba Sheraton mukola zo kufa ba kundaye atana 1 centime ou dollar ou euro livre sterling azalate, ça dit atika kanyonso et lobby akei na ye. Et pourquoi pas bien aimé yo kanisa obandaka ko sambela mala. Tala, nana pekisa yo sambela. Obana okota ba prière mingi, nani apekisa yo. Kanisa ya na ngonga o esika nini okweyaki. Nzamba za na posa na yo pe bongola motema. Le Seigneur en a encore besoin de toi. Luka kaka o se repentir. Luka kaka o zonga na nzela. Luka kaka o sala effort. O sala abandon. Na musala nyonso mabe oyo zo sala. Nzambe a exerçaka na molilité. Ya biso nzambe aza lumière. Luko sala abandon. Motema na yo yebi sala mbongwama esiko zali po nzambe aza na posa na yo. Matabisi ozo luka waneza matabisi. Libalo ozo lukeza matabisi. Elokwa motuya sepela nango ezabo konzina likolo banda ko se préparer pe pesa motema na yo e pa na nzambe yango ndaza nango posa ona koki koloba mwa muke yangwana tika nzamba lola sunga yo yo muto banda ki kokoka ko sala bola mute okoma ko sala bola yo muto tika ki nzambe zongela nzambe na église na yo zongela prière zongela vie à sacrifice sanctification crainte à péché et soit place et j'espère que Dieu se souviendra de toi, davantage. Je peux te dire tout simplement que Dieu te bénisse. Merci de nous avoir exaucé vraiment à un moment où. Mais pasteur, nous avons vu une personne qui est à côté de vous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être mais un peu côté Combo. Bonjour. Bonjour, merci. Tout le monde à côté à pasteur. Aux pasteurs, aux frères et aux évangélistes. Merci, Kombonanga, Jean Manda, naza serviteur, on a évolué na pasteur Jacques, lokola mwana na sia makolo nae, pe lokola mosali nzambe. Votre petit mot, et pas fidèle au balanda biso, moi message na muke. Merci pour la parole. Soki na bakisa moi mukie et je vais agir toujours comme un disciple. Un disciple aza oyo azaka toujours na kati ya vision maître na ye. Akendaka libanda te na etamboli na esaleli. Message nanga po na bana nzambe baotala biso ba internaute nyonso. Que mission na biso ezaka ke soko za na masumu olongwa place oza oya rejoindre biso na kanzambe. Parce que minute eza ya otanga. Temps eza estructuré. Soko bo umelaka na oyo za nango ozanga bokonzalola ezala vraiment moi pasi parce que yangonde sali ke tozala vision na biso za ke mokolo moko to mona nzambe
ebele abana nzambe baye barate pourquoi bayaka en église tolandi papa détaillé biso importance nini ya ecclesia na se na moyo ezaka pome mabiso quelque part wana eza na lola donc seule opportunité o epesa melio ozolanda biso mukola lelo ezaka ya ko se décider ya ko pesa mukongo na masumu kotalisa elonge pa Yesu Masia. Vraiment, merci. Comprenez que nous avons reçu le pasteur Jacques. Pasteur, nous avons une question. Est-ce que vous pouvez savoir la signification de combat église Nabino? Oui, merci. Église ESA, Assemblée chrétienne d'évangélisation mondiale. Référence dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Au Balobi Nabiso, allez de faire de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça dit, ESA simple, ça dit, tozo tambola, partout, côté ya batu parole. Parole wana tozo te ya, ESA parole ya sangisa te. Ça dit, tolingi batu ba comme ba disciple ya Yesu. Ya liboso, ko baptiser bango na mai. Tant que mutazo zo baptême, balobi na biso baptême mes engagements et une bonne conscience. Qui veut dire abongoli motema. Ça dit tozana posande batu babongo la mitema partout dans le monde. Qui bien assemblée chrétienne d'évangélisation mondiale. Nazo kamba donc moko ya église. Donc église pe ya munene ezali. Ou ezana papa nango na uti kotanga kombo le prophète Michel azo kamba. Ou eza deuxième église. Donc mission na biso tolobi ezana nou ba plainte. Tozo tonga église te tozo tonga nde batu. Pour l'obiba mon nzambe. Donc voilà ce que je peux dire. Très bien. Frère Merveille Kapongo, frère Danindaya, Docteur Théodore Mwanza, merci vraiment pour le soutien. Domazé Kapongo, Grâce Kapongo, Milito Kapongo, Damien Wassa, Fiel Mouenga, vous avez suivi. Madame Fata Djoubas depuis Paris, salut à vous. J'ai réussi. Vraiment, merci pour le soutien moral, physique. Vraiment, j'ai réussi. Pourquoi pas de dire un grand merci à notre président Cédric Pello, coach Yako Chakatro, Yako Chagamingi. Merci vraiment. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Au PSA numéro à contact, nous si c'est possible, l'adresse et puis au programme Yakilt Nabino. Merci. Et Nzamba Zwalokumba Nzambe Nyonso, Boebi Kombo Nanga, Pasteur Jacques Vélo. Numéro de téléphone Nangeza plus 243 89 59 33 045 plus 243 89 59 33 045 et to église Nabiso ezabongo na avenue Kipata numéro 27 na commune Yangaba quartier Baoba. To priaka chaque mardi, jeudi et dimanche. Na poko ezalaka de 17h à 19h30. D'ailleurs, ces derniers temps, je profite de l'occasion. Na lobako banda déjà mardi, il y a semaine oyo, tozana séminaire jusqu'au dimanche. Thème nabiso ezali, retournons à l'éternel. Ça dit tozana posa peuple de Dieu ezonga nanzela et pas nanzambe soki oza zinga zinga pourquoi pas oya koyoka un bon message écoutez yama na part nanzambe vraiment je suis fier de vous nzambe apambola bande konyoso et surtout na émission nabiso vraiment mon frère je suis énormément flatté nzambe yalola azongisela bino lisusu ebele pechen nabino ekende vraiment musika. Ça a été un réel plaisir pour moi de savoir que vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Bosolo na Maloba. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Nabiso Pello Pro TV. Vous ne serez pas dessus. Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Un grand merci à notre équipe technique, Jonardo Kulungwa. Vous êtes là. Pourquoi pas de dire un grand merci. Papi Mboma, un grand merci à vous. Frère José Ndit a rendez-vous le 27. Toute l'équipe de Bosolo na Maloba, nous serons là, dispo ce jour-là, vraiment. Pourquoi pas de dire un grand merci à un couple merveilleux, Yves Yohan Ifambe et Yolande Ifambe Bokia. Yves, vraiment, salut à vous. Je vais toujours dire que non, Ngoma na Ngomba ekutana raté, mais Batu na Batu, to ekutana. Avec Jésus-Christ, nous vaincrons. Bye.
Pelo TV memeli bin ambiance boya kotale monde boya kotale Pelo TV memeli bin onde makambwe Pelo TV naleli